nazo lancer message bana nyonso ya ba musicien bo banda ko revendiquer ba droit na bino ya mariage. Voilà, bolo ba papa pourquoi toujours balaté. Voilà, Glady exaucé, boyo sa papa pourquoi toujours balaté. Daïda bino tout, boyo sa papa pourquoi toujours balaté. Didi Stone, boyo sa papa pourquoi bozo balaté. Bana nyonso ya ba mise boza ebelé. Bana tanga ba kombo la bino nyonso zaté. Bolo ba pourquoi toujours balaté. Pourquoi frère pambaté ba bloquer ba mariage bana ba. Voilà, nga ba senga kanga yango. Balobaka na ngai il faut ba initier ngai. Babi oza leader. Ozomona po Satan asalaka mututé. Ozomona et loko nzambo atakati na yo Satan ko bongo lango kuma ya ye. Voilà, ozomona yango moni alinga kina bando salele Satan mais nzamba alinga kité. Voilà, donc nga balobaka na ngai ya bando ko bimana bana na ngai. Voilà, bamso bakoma basi na ngai na ndenga butu, miso bakoma basi na ngai na ndenga boy. Zomona. Donc ça veut dire que moi si tamsusu moi na tamsusu l'autre kazo sangana nzoto na mutu. Zomona mutu ne zala papa na yo. Musu ba bangana papa ne pe physiquement. Zomona. Moi na wana okubala sko ndengeni. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Tam de quoi Denis Lessi. Denis Lessi fait gaffe. Denis Lessi fait gaffe. Denis Lessi n'a pas vérité fait gaffe. Na âge aux amu kolonanga. Mais na ma confi na beta yo nanu. Et puis na bonzambe na beta yo. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Moi tu me montres cette vidéo moi tout le bas. Ndenga escroquer mbongo. Tala non. Donc makambo esenga na ko escroquer mutumbo. Et pour ceux qui na TV aux ba kombo na ngai. Je suis pas ton ami. Ozomona. Ndengolo bakwana. Ozomona, Denis Lessi pas ton ami. Ozomona, on n'a pas la même vie. Balisa pe banat. Denis Lessi. Hein? Balisa pe bana. Ou même tu m'as tanga ba kombo na yo. Frère na tela tipango bo muko mususu na kana ba réseaux sociaux. Ah, mais mutu na ko betika ba mbatat. Ozomona. Moi je suis un ancien militaire Denis Lessi. Je suis pas ton ami. On n'a pas la même vie. Vie na yo le kana ba escroquerie ko mo bo kota ba boloko. Ngana kota ba boloko ti. Parce que na mutu moko droit na ko na famille moko ya bien, na éducation ya bien, na tanga ba classe ya bien, na école ya bien. Ozomona nga na kota boloka une fois na Congo. Pourquoi? Na lo bagango, na vanda place mo ba critiquer président. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Ça c'est Ouerason qui a permis cela. Pas ko pe ko boya. Oh, jangote yeti. Alors et là on a bango mais et puis JB Moral le bango pour na sala album mutu ayebisanga na sala album eza wera donc tout le monde a jiba sala album donc mutu andima ka sala album eza wera au mon esprit ça veut dire à talité que nga wera te joyo à lumière ne bon sala tant zo bima biso pe to ya c'est grand esprit vous au monde à comprendre ba faire ana monde ba faire ça c'est wera son ba jipe ba bimi ba bless bula ba bimi ado folingi bilamba ça makamna yo kuna donc ya ça kana place na ye au finance au esprit à mouvement mais on nazo kende la preuve tomba kabwani wana akanaki na presque mutute oguna ba kene groupe bimba so tangela et puis ba kepe ba panzani bo tangela nga drumer ya blaze bula yo azala ka muninga na yote ya oyibi yangoti papi gen torbe la vie tout le monde ya mokili normal nazala ba camarade te nazala moninga na hote to lobe la vie chez Papi Gen TV baninga tango ekoki Papi Gen to lobe la vie Papi Gen to lobe la vie Yo suis sauté par Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yote, Papi Gen. Nazala moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa pour faire des Finchman.
site. Papi Gen tolobela vie est-ce que ngaza moninga na nazala moninga na yote. Est-ce que ngaza moninga nazala moninga na yote Papi Gen tolobela vie. Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie nde. Azalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoni yango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas, achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Topesi binombo te partout, bokolanda biso lisusu bo. Quelle grâce. Na tolobela vie officielle. Amen, 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 amen. So bandeko bozanda biso. Toza na frère Jeff Ifongue, aza na Paris. Na Paris. Na France. France. Mboko nga na botama, nga na botama wa. Donc ya Ngaza ya bana nyoso ba congolais ba bota na poto. Donc ya na bango yoyo. Ah. Voilà, donc frère Jeff Ayaki awa, boyeba pourquoi Ayaki. Donc à Paris. Merci la grande équipe à Tolo Bella Vie. Merci à vous. Et Emile Bamba de Zurich, Yoyebi Kaka Washington, merci Nayo. Tout sur la frère Jeff Ifongue parce que moi ma camboza moi est belé au photo sur là. Mais quelle grâce. Faut attendre la bisou tout ça moi émission belé. Voilà. Semaine on a kuna en Belgique, monsieur Rolanda et kuna. Alléluia. Et puis frère Jeff Fobi kala tozo à Paris hein. Oui, na zozo nga soso. Frère Ali Mongala. Voilà, na frère Tanguy. Na frère Georges. Frère Georges Kakoy. Ya bango tout. Na frère Dodé Dompi. Na frère Dodé. Il y a une journée moi ya rencontre na parce que va te belé ba mon frère Jeff. Ba te belé bazana posa ko mona ngai, ba to ba voilà, bande ko belé bato yeso kufela. Nous sommes en France, nous avons besoin de partager parole, nous avons besoin de prier ensemble. Donc, on a reporté je vais revenir. Nous avons donc il faut s'embêter ensemble, tout partager parole, voilà, tout lire ensemble. En passant, je remercie la sœur Berline Boula, donc sœur Nabiso Motoye Sokufela, sœur Berline. Donc Nzambe Pambolaye. Amen. Donc donc voyage qui uniquement pour ma fille Andrea Ifongue. Donc pour le mariage naé, na mobile naé Christ, voilà, la bien que Christ. Donc pour moi Nzambe Christ. Voilà, donc honorer biso. Donc c'est ma fille, donc voilà. Andrea mais c'est ma fille, c'est ma deuxième fille. Voilà, j'ai 10 enfants.
Oh, tu yebi. Il y en a ba on a yebi te bolek sanga ba nangai. Voilà. Voilà, tala. Donc moi nangai ami balé Andrea Ifongue. On a bien que la taille grande. Alléluia. Donc voilà, j'étais là honoré biso et ça les plaisir. Donc à Bali na Chris ya toyaki pour na ko célébrer mariage naï. Comment le mot lobby parce que yo zo grâce wana. Ah mais ya ko balisa. Ya ko balisa. Obisco ba mission ba tuna ba mission mususu papa na bango. Voilà. On ngoro bani pardon fona osko na ka. Ndenge na loba to sambela nan. To benga mukolo mission. Amen. Po yimta ya ko loba. No kite nzoto ko sala ezala bien te. Bini tu titi da prière to bondeli tous les titres de prière, bien aimé le Seigneur, tout bien mon mission, frère, à la mission. Nous quittons nous tous au sala. Bien aimé tout le monde, nous Jésus Christ, éternel Dieu des armées, papa merci. Papa merci, nous autres télémissions, papa tout l'embaté, tout bien ma vérité, c'est comme mensonge Zali, tout bien le Seigneur de Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, et c'est comme Satan a régné. Papa tout bien ma pembe, c'est comme Moïne, Indi, Nzambe na bomoyi. Pamba te balon bazana katia molili, ya on bazo sala makamba molili, ya on peut bazo kufa na molili, ya on peut souka bako kende na molili, ya on zo tinda biso papa, pour te pembe pole, papa écoute les mitema ya bana na yo, pamba te vina bango pe koma pembe. Na souka pe bazali sika pembe zali pembe eza couleur te mais zali sika sans tache zali le Saint-Esprit le royaume de cieux alléluia la vie éternelle la belle vie quelle grâce yango papa na ngai to tiki message na maboko na yo pambola frère na ngai papa oh papi gen ndenga ya mbinga ya papa poto la musabano na bano ya yo pambola pe frère na ngai limia mongala auto sane route ensemble la frère na ngai Roger Kakoy papa pote to ya ko célébrer mariage à mona na ngai pambola pe mona na ngai Nzambe Andrea pambola pe mobali na Chris papa pesa bango mapasa Nzambe ndenge to megina frère papi gen pesa bango ata mapasa papa pote to kumisa ko kombo na yo tekete mission yo Nzambe bana yo bazwa pole pambola mona nyonso to azolanda biso koisa banguna na biso nyonso na kombo na Yesu Kristo to bondele bongo pe to lobi amen amen quelle grâce. Bien-aimé Ningana, soyez dans la joie, bande konabino. On est là. Toloba kinabino. Nyoso toko mona, nyoso toko yoka, toko bimsa na poisa. Na but moko kak, bana nzambe baza la sauver. Au nom de Jésus-Christ. Quelle grâce. Voilà frère to banda. Limbisangai avant to banda, vraiment ça très important. On appelle ça merci. Merci mingi na maman Erga. Ah, maman Erga. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Et si Maya mis ce tanga na vinayo, Zambia parusa. Et si Kaosa kolela, et si Keza kokangama, Zambia fungola. Ne loko yo sali na voyage pour nabiso. Na kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà. Au côté témoigner. Amen. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà, alors frère, Nalinga Kito Sola, bon comprendre l'émission. Amen, amen. Amen. Le lot est solo là. La Bible pesate. Amen. Frère qui m'a voilà. Frère, le roi actualité ali. Pour tout le bagage sur tout le monde, nous sur yoka, tout le monde poissa. Voilà. Il y a un frère quand il a papa actualité zali à vos zonga. Balanza me bazo moi pole. Voilà. Quelle grâce. Message nous a été. Au tunaki pour na bana. Il y a un zoloba. Nazo lancé message. Bana nyonso ya ba musicien. Bo bana ko revendiquer ba droit na bino ya mariage. Voilà, boloba papa, pourquoi toujours balaté? Voilà, Glady, exaucé, sa papa, pourquoi toujours balaté? Daïda, Binotou, sa papa, pourquoi toujours balaté? Didi Stone, sa papa, pourquoi bozo balaté? Bana nyonso ya ba mise boza e belé. Mona tanga ba kombo la bino so zaté. Boloba pourquoi toujours balaté? Pourquoi frère? Pambaté ba bloka ba mariage bana ba. Voilà, ngaba senga kanga yango. Balobaka na ngai il faut pas initier ngai babi oza leader ozomona po Satan asalaka mututé ozomona et loko nzambo atakati na yo Satan ko bongola ngo kuma ya ye voilà ozomona yango moni alingaki na bando salele Satan mais nzambe alingaki te voilà donc nga balobaka na ngai ya bando ko bimana bana na ngai voilà bamso bakoma basi na ngai na ndenga butu miso bakoma basi na ngai na ndenga boy zomona donc ça veut dire que moi si tamsusu moi na tamsusu l'autre kazo sangana nzoto na mutu zomona mutu nezala papa na yo musu ba bangana papa ne pe physiquement
ozomona mwana wana okobala siko ndenge nini osobala papa abala na ndenge butu ozomona donc omona bato na bakoma bandoki biso balinga bakomisa biso bandoki ozomona pona tosala ba succès na mokili oyo ozomona mais nzamba alingaki te abi toi tu es mon enfant ozomona même maman na ngai à qui je dis bonjour Marie-Louise Marchaud bazo c'est babsi maman mwana na komi na kofi maman mwana na komi boye azol ba toujours ça c'est un serviteur de Dieu. Voilà, azana mission. Maman Saloba, azana mission. Yango loba kama loba bien pour na mona na yo. Ata beso tellement na koma droguer loba azana mission en Nzambe. Yo beso ba ya bunga donc PCP pas Satan. Voilà, le lo tala le lo. To mo sela Nzambe, zo mona le loba na baza ko bala. Bana bo revendiquer ba droit na bino. Voilà, papa bloquer mariage. Papa na ba yebi makambo. Ba yebi makambo, bazo balater pourquoi? Bana bazo balater. Madame Sezaki. Bon bango nyoso, ba mission surtout. Majorité ceux qui m'ont moi mission bala pambola nzambe donc c'est que oza race mususu voilà na kombo na izo parce le lotala talanga ibana nso baza ko bala combien de ba costume izo kota ozomona bilo ki so yaka koya quelle grâce ozomona donc c'est ça bana baza ko bala et puis d'ici 4 matins so bomna mususu ozo bala subesu ozomona donc bazo bala kaka donc ozala de loin ou de près tant ozaka na makila IGF il faut ngozo bala ozomona même bato baza nzinga na nga on se toucher bango on a frère papi gene pe loko moko buyi donc c'est comme ça frère na ngai mais c'est quoi bango moko siko bala ba osani ba revendiquer ba droit ça dit fois sur le gars papa so na papa pourquoi no balate mais ba no ba mona ba vidéo ba mona ba ninga na zo bala attendez papa la bango ba critiquer na ndabanda kuna bango ezala basi na bango ezala bana ba barati bongo ko selpe makam tala baliti lisusu ndenge ba critiquer na bandako ndi ba critiquer na bandako ba discussion pesa na ndako na yebi siko basa ba bango te tala ninga zo balisi ngam so sa benga ngati muso sa benga ngabi fena ndo linga yote mengana madame nanga na ndako discussion voilà ti un jour ba yo kabwana ozomona yemora lota pena ke ya zapona ndé na linga frère GFT surtout so terre ngoma kindumba frère na on sepelate po ya zala kindumba ya angi basi trop donc moi si c'est quoi so télé mais la so moi c'est na teka vidéo faut tango na volume na ndako ozomona omoni lelo yemoka benga nga posenga nga pardon na sala ko lingote mais nyoso lo bara frère ça vrai yango pris pour moi frère yepsanon comment gérer ka na ba commentaire ba finga kayo comment gérer tout ça non pour yo moi mutu moi va ne ba finga na commentaire pour yo le banza misa ko loba frère le banza misa ko loba boy toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet et toute langue se lèvera en justice contre toi tu la condamneras donc ça dit que ba arme ne se télémaka contre ngai ya nulle sans effet ba langue nyo souhaité le makamaloba nyo so ba fingaka frère na kona na ngona kombo na Jésus Christ naza nga po bazo bunda na ngate nga na vana na Exode 14 zomona donc ça veut dire que gardez silence car l'Éternel combattra pour vous mingi ba finga na ba réseaux sociaux bazala sauter misu ba kufa misu ba bela misu ba tika mais biso banda to banda na moni na banda liboso na popcorn na pese mbote na Londres pas azali ozomona popol mukelenge voilà de popol na pesoka mboti na talaki image moko émission moko salaka aloba penda ke non ezana batu mususu ba collaborer kana ye tanga bandaka be mission ko collaborer na ndenge tam susu omona azu vestawa azuboy atanga ba kombo atanga kombo na ngate omoni OK popol c'est un ami donc collaborer pe dans cette mission pe vrai chef na l'équipe voilà nandenga mabete eza nongo zomona parce que bazaki ba jeune ba popol bazaki ba jeune tango ba bandaki mais na mona bon na comprendre le ko ngai na dénosaka tant na dénosaka ba musicien peut-être le ko ya za na domaine on tant soit assez la raté non probablement parce que ngana solo bango kena non na ko niété zomona po na banda ko sala be mission bo nzamba utilisaka ye moni et puis ngana lukaki était ye muto lukaki nga mon place nga fona respecter ça dit ya monaki lobby ke mutoyo azapena no loko mo boye aroloba nzamba tushaka ye tango benginga a Longwe Londres aye to sali émission na talon da ba réseaux sociaux
bato mi babenganga à partir ya popolo mukelenge ti lelo nalandaka yo. Ça veut dire que yimta fungula ki porte makambo nyonso. Ça veut dire que c'était Dieu. Donc ça veut dire que ça ne loko nzambe. Ça ne loko nzambe te frère a ko pe ko supporter ngate puis tu ko pe ko les vidéos te. Donc ça veut dire fois elle toujours bien ngai. Omoni net bino ba frère Papi Gen. Quand on kangami libela. Voilà, donc ça veut dire que tant on nzamba loba que frère JF au côté maloko Moïse. Tala ozala na Aaron, ozala na Ntel, ozala Ntel, donc Isaac nzamba ça trasa ki nzela oyo. Voilà. Donc ça veut dire c'est ça, il faut tous être toujours ensemble ndenga mabete. Voilà. Toleki na biso donc voilà un message pour na bana ba musicien, boy bisa papa, pourquoi tozo balaté? Frère Jeff azo balisa. Na azo balisa ka ko balisa. C'est ça isengo frère. Ngabe senga bananga, bakoma basi nanga butu, bakoma boye, miso ba bango physiquement, miso na tala penza boy. Ba condition bien za bien ko ba condition. Frère, na tala no mo nanga ba bali wana. Tala beauté wana frère Andrea ngala mege la taille grande Andrea Ifungi atala ngaka mondial Ifungi il y a le belanga penda boy abi pourquoi tu m'appelles pas il y a le balanga ndewala donc tel somo na bongo nalinga kitamsuna bebisaye tamso balate somo na tala bananga tala J-France tala dizu J-France biso bien que maître pose que alwa yo ke ngambe J-France biso bien que tout biso tout bien que maître somo tala no mona kitoko ndengwa na bali tala JC Ifungi tala bananga nyoso to bazo bala kala mingte frère mususu azo bala basi donc frère nangaye musuku to lobate na ba nièce nièce na moto bala na Laetitia Ifungi Kalume na Londres osomona na mobali Arodi moni batu ko bala na Londres osomona donc na ba nièce donc la minute contamination ya onction ils ont kende na ba famille donc frère osomona donc c'est terrible kala mingi te posomona frère Tangi Sabala ki mwasine na famille to pese ki bambongo makambo nyonso Tangi Bangala kala mingi te frère bozo ya lisusu frère Tangi Bangala susu na kata mairie nakata commune osomwa le onction za ko kende kala mingite alimi ya mongala pe bozo zoye nakati ya mairie osomona pona famille déjà si makambe donc osomona onction zo kende ti na ba racine bato baza pembeni ti na ba famille osomona frère donc c'est ça connecté pas voilà petite sœur nangai avant dernière nabiso Diamante Dombo ate abala kipe osomona donc nièce nanga mosusu Agapao osomona yoka kombo Agapao mona petite sœur nanga Patricia bébé Ifungi donc abalaki donc osomona donc neveu nangai susu na neveu nangai j'ai trop marcho il y a zo komba koko na maman na biso j'ai trop marcho abalaki donc frère osomona onction ndengisa ko kende osomona frère c'est ça tout le monde ma petite sœur voilà donc mon grande sœur Nathalie Ifungi parce que azal makamo bando ça à Londres frère c'est ça la parole de Dieu frère un homme de Dieu frère ou un enfant de Dieu ce n'est pas ce qu'il fait qui définit que c'est un enfant de Dieu. Non, c'est ce qu'il est. Voilà. Le lingue naïe, évangélie naïe, tout le monde, c'est ça, il a que moi en ensemble. Ils attaquent dans l'église à mnen, ils attaquent dans la voiture à mnen, ils attaquent non, à mouton ensemble, ils attaquent dans théâtre, et le il a mouton que mouton ensemble, ils a vu naïe, comment il est, n'engagé à zana batu, mouton social, c'est ça, frère. Voilà, frère, nalinga kito sola lelo de la biga de tokutani yomo koloba o nyoso tokomona tokoloba alléluia question na ngezali quelle grâce bato babetaka toloba ngalo ba musique musicien nzambe azalaka te ba musicien te bato babetaka baba bon baza ba musicien chrétien ba musicien nzambe on s'en va plein nous obéissons à l'anda quoi battu news tout on va savoir voter battu na degré à souka tout le monde qui na monde qui non tout le monde a serre na biso moko wa zawadi to pese mbote zawadi na lingaka kombo na ye ndenge to yebi zo yemba pe bozo lela donc c'est à dire basa même studio featuring mona Mike Kalambai mon commandé Bangsinga ya mofaza tout ce qu'on m'a banda voilà sikoyo zawadi leur miko c'est-à-dire bateau tché amende de ça donner musique a fallu micro la PC amende t'es en mode
207 musique mo fallait misi mikolo c'est mo fallait misi mikolo na bisio ça dit ndenga zo bina yango ah bah tu as réseaux sociaux tu as réseaux sociaux ah bon au tin de la natalana les alliés pour la yo au moins blanc c'est simple frère au moni bazawa diwana bazaba victime au moni za na batu souffre ba salela nzambe neti nakolo moni dit famille makoma famille makoma mais surtout on était séduits tout le monde qui batumoko babimi bazumbela nzambe na yokita masia ye zomona banzimbo na bango wana e boujaki mes frères sikoyo est-ce que nzambe muta sengaki bango basalela asengaki bango basalela ye ou soit bayembaki po na famille moni ou soit producteur mora sangisaki bango c'est ça frère. Frère, c'est ça. Et on a bien un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Ce n'est pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Donc, c'est parce que les parents n'ont pas l'église et ils chantent, ils produisent bango, donc ça veut dire que ce n'était pas Ezaki appel Yanzambete. Il y a un moment qui va s'embrouiller. Le lot, il y a un prophète, il y a un moto, il y a un bien. A bien changé les business. Et puis au monde, frère, un homme de Dieu après ça rabattu. C'est la publicité à délivrance. Fire pour. Tu vas plus au monde, c'est la publicité. Nzambe bité mu connaît à délivrer. Chaque vendredi, il y a un rendez-vous, il y a Saint-Esprit. To rendez-vous ya mutu wana yimoko azanganga frère ngali nazana ebite le son obikisa moto sono na ibina ngati uzoma na bimi na ngaka ko mona nzambe tamso akina besoin atona moto yo papi gena ko ya bo sele mission intela ko bika biso mangama nzambe frère eza ye na programme na ye mais bino comment programme na bino chaque dimanche na église chaque vendredi za la soki nini boza na programme na l'heure de chaque heure boye donc c'est heure ngo ya Saint-Esprit tout le monde charnel mais au monde yango babilo moko charnel basala ba programme des gens na herbe yaka chaque dimanche et puis culte banaka dimanche chaque dimanche na herbe ici là na herbe donc herbe wana nzamba za suta zongi donc bango ba bengaka ye ozomona taso ba mso basala to na 2 cultes to na 3 cultes donc il faut pas bengaye donc ok nzamba za kati na biso frère Dieu est en nous frère tambola kaka zalona nzambe zana vie de prière somo na tongo la moki osambeli avant lia osambeli obimaki ozongi osambeli okona ndoka mutu moko sambela tana motema okoti na bureau moko sambela c'est tout frère okona mutu kana faut démarrer sambela okona mo transport moko métro ou train ou nini sambela ou bus ata 1 minute à pamba ata ozo reconnaître ka nyonso yo quelle grâce et ça na makasi na ngate mais na makasi na yo c'est tout frère au monde okoma ko lumba solo la prière bando mutu bayo kango ozo ka solo makila ma Jésus Christ parce que comme on là nous deux on pue c'est bien to lumba quand on dit puer ça dit solo mabe to lumba solo mabe oui bien c'est bien et ça parfum et ça solo à Yesu yo mona mutu ça garçon na linga kete aoki solo andoki Dieu c'est ça frère donc elo nzamba osenga yo yango wana yango atina neka simplement batruka biso ba messager eza ba papa molimo te pour papa molimo za molimo eza yemoko nzambe yemoko Yesu yemoko molimo santo le 3 au solo la mon frère quelle grâce ozomona bazo ko sabatu basali ba entreprise voilà likambo tunga ya zawadi a penguité yana tout na pese ça baba makoma ta na tele makoma lelo akumlo wa ngembo na lingaki mingi to na ngembo na fingi ete eza le lenge a commis donc démon quoi comme la face à démon aucune très belle fille moni yemora le bango azala dessus na ba comportement ya famille na ye surtout oya comme ba mi benga prophète wana ozomona ami benga prophète wana un faux type comme ça là moni ngaluka batuloka batu wana pendant un jour pour la tembola na nga yona na Paris na kenaka na nga partout na luka mutu comme ça type singa pe na nzela azo das moko boye akangi pe makofi ndena bête frère na so vérité à mon amina que non te homme de masano au militaire de carrière blaguité na so vérité ata no mono ba musicien na ngalo bango na bango mutu moko taze nemi nanga eza bato baza ko bunga tona yaka tana gangeli yo tana bi comme na ndenga mabe ko silikate même papa azong sa mona na nzela gangela rai ça veut dire au moins il y a l'esprit du père mais boy usanga nga na mabete donc tongo moninga to pesa na mbote to solo la mais so linga brutalité na beto makasi
mais bon nzambe zakaka biso ba pierre na kati litoyi mais yeso zakaka c'est comme ça non quand vraiment litoyi mais yeso zakaka voilà parce que nga c'est un homme gentil to kutela pete ko solo là frère chef nous na kutela bobenga ba pasteur dem to benga pasteur prophète soki nini eza ba don en nous eza ba titrete so comme tout moi za onga pasteur boy a faux etikala be bongo etikala be na bongo oguna prophète boy aza faux donc en nous il a dit vous êtes tous des frères. Donc biso tout ba frère Papi Gen, frère JF so na kati na biso nde ba don ya li don ya guérison don ya délivrance don ya pastorat so mona ya ça na don ya prophète netinga ba frère Tanguy ana don aza pasteur don na ye parce que frère Tanguy so zo loba o sentir azo expliquer mais donc a bimsa mabomba mité zo mona muto bimsa mabomba mi aza prophète donc frère Tanguy aza pasteur zo mona mais to ko benga pasteur Tanguy to benga frère Tanguy parce qu'il est d'abord frère pasteur eza don katina ye netinga no ba yo oza évangéliste zo mona c'est qui un évangéliste ozu caméra notier au monde bando beteno masolo makamon kilo zo mona yo yebite minga to natala na bi voilà un évangéliste zo mona so frère Tanguy a bien landelo au kokate bien mais bossa l'expérience o kende otala frère Tanguy oteya ya otala frère Papi Gen tara yemo azo loba o sentir que bo ba bozande mo ote o sentir que o aza pasteur o aza évangéliste c'est ça au moni bon ngaso tarna ya na olobaka mutu sa oyoganga na oloba aloba o aza prophète c'est ça les dons au moni frère lui mais pas évangéliste pour faire même pas ta vidéo ba comme loba au senti bien que oh azo loba penda ko netio moi zo beta penda donc évangéliste c'est ce qui évangéliste zo ba makamba o mona tala yibino basi mususu na mona na landaka yo volet na libana no bien évangéliste azo évangéliser yo frère Limia ndenge moko c'est ça ba donc surtout bengo évangéliste to ba faire Limia non frère Papi Gen eza jum so mona po mutuma belaki osimbi abiki menga na zala na yo to tanga komba ser moko te to zaki na ser moko boy amela ba drogue jum suzu to fanda boye o loba loko moko boy o loba loko mo bisera ningana penda ibisinga mda to zaki na yo tabi likambo lobi yo vraiment ba yebisanga yango na mino to komba kinani prophète donc ça dit au bimise le roman c'est ça so ba so to bengo évangéliste ou prophète so mona siko eza ba don katina biso et ça laka nzama bi sala bo salo do yoloba donc on est tous d'abord deux frères. Amen. Tu peux prier pour quelqu'un à Biki donc ba tona tous frères ce sont de faux ya moni ke makoma wana Nathalie makoma lobanini ndeko nanga wana so mona alia ba mbongo ba production a comment déçu yango tiaki na ba papa wemba na ba wera c'était pour faire du mal à sa famille ça ça on passe zo mona obo sala na la sabino la kibino na oyemba ngam na leader puis mta ki leader donc pas que ba kufa ba sala banzema prier rien zo mona ya on to beta ki histoire ba esprit to betango na ba groupe esprit ezali leader pe ezali leadership ezali esprit leader ya esprit pe charisme ezali voilà net soki net na ba makoma moto zaki un esprit il y a la leader il y a comme maman Kambo c'était Nathalie Makoma donc ba boye simbate moto c'est un esprit terme sous il y a mouvement ni dans bagid comme wera to robeta on a suka soma ezaki moko benga Martin zomona donc so tela ba zomona esprit vandi wana donc mutu moko na blo pamba mata taleka boye yo mokina yo mais ndenga leader c'était Nathalie zomona donc ça veut dire que bon des esprits na yango memaka ba groupe yango memaka pe ba famille yango na manda ko mona papa penda esprit devant wana mama sko a leader de maman de rolamba maman bongsandako so maman zate ndako eza salité zomona maman so bien so ko esprit père ako so esprit ya ko konza au mona esimbate papa okende po amuna babote place na papa peso le bien esprit maman abanda rolamba pona lingi mwasinanga abona kombola ndako ako mosa sana ngo petro mona maspa seplate au monde okoti na terrain na ye muto respecter bande na ye mona bana bakula kitoko bana bakola kitoko c'est ça en fait d'ailleurs on de Betelinga c'était quoi encore solo ya Zawadi yango quand on ba makoma ça veut dire que tant on est ko yemba est-ce que to tuna ye est-ce zaki appelle nzambe ou ayemba ki peut-être pas zaki une église ou soit mobile ou soit famille zomona et puis l'église wana frère église eza bâtiment eza batu
bato bana l'église wana frère za bandoki tochoka ngana yo tochoka sur l'histoire ya église soki liloba bandoki na bandoki mona makamto yaki minene toyongo le loté toyongo le loté un jour to bimisango o tu boza wana boza perdu voilà donc c'est ça ba comme ça bato ba chantre ba comme ça bato ba nini banda pe côté ya est-ce nzabe mtatindi yo mona ba dégâts na ba dégâts donc zawadi et ça c'est ça tozotuna est-ce que nzambe mtabenga qui voilà et puis belo musu frère omoni ba comme lo banani ba batuloko la ba yewana voilà batuloko la ba zawadi frère abimaka na mai kalambai ba mai kalambai baza loka ba jibe loka ba kofi loka ba wera loka tous ces misela ba fali ba fere ba frère ba boma ba fie belé moni ba boma ba fie belé physiquement nanu et puis spirituellement ba fie belé mona kawana frère o ba bimana ba musicien soko bimana musicien ye bazolo mona bo moina yo miso ba kufa physiquement pe ba kunda bango miso ba kufa spirituellement bazolo mona bo moina yo ba tuelo ko mo frère ezana basi muso bimina ye vino pe komi bloqué amona bendio makambo pamba te ba tielo mona libumo penela lobaki yango omoni pene mutu moko te omoni nazomona ba réseaux sociaux mutu moko tazo tuna penela kenda wapi mutu moko tabi siko via penela komi ndenge nini même mutu bébé sa via penela et ça soi-disant bato bobenga ba homme de Dieu ozomona et ça soi-disant bango mutu bébé sa vie netinga frère Jeff boy na ke ko be sa vie a fille moko boy mais nazana nzambete frère nazana nzambete ozomona biso tozana pona ko bongisa nde ba vie a bato. Jean 10:10, le diable vient pour détruire, dérober et égorger, mais moi Jésus je suis venu pour que les brebis aient la vie. Tant fait papi gene uzana loko nzambe kati na yo mais mututo okukuta na frère pesa bo moyi ça veut dire zalane bien et c'est comme nga papi gene salanga bo oh moni nga papi gene salanga bo c'est pas bien. C'est ça un enfant de Dieu. Donc mututo zo kuta na ye azo question o sali kop na mutu pas sepeli o kutele pena mutu pas sepeli yo ozande pona pesa bato bakanda ezana pona pesa bato bolingo mutu ozo kanda na yo poza mutu mabe zomon donc mneto to ebisio monike ba misende ba besa ba via bato ndenge peniel maika mga bebisa vina ye peniel lobango ke maika mba zo bondela bimana kofi ozomona ezaki po nini pour kofi atielo mokati na ye ozomona voilà be mo peniel la bimana maika lambai atiani ni kati na ye omoni après mibala bimina bango omoni après vinende comme na ba dépression makambebela kota ba hôpital makambebele lelo mutu mote aza ko se souci ata na peniel to mona ba tunso ba réseaux sociaux ba futi bango ba mbongo po ba finga peniel omoni to moni na soki muso ba benga soki nini o ba sala ka bana mike bazo yemba wana comment groupe ngani o et produisera ba mai kalambai na majabu bando yoka kombon on mta na toilette majabu ouais uzomona batu mabe uzomona soit des abino batu nanzambe mais bo pekisa peniel e bo pekisa nani ko nani mai kalambai te tikana mamba mwana mwaswa bilo bozo finga bo tikana po bino bo sela nzambe bozo produit mic po na nzambe mais bo eza na nzambe te uzomona na ba msusu ki ba Sandra Mbuyi na ba soki Deborah Luka talaka ba fionde bazalaka Deborah Luka lona abeta zenita longola perika zo sepela pas moni plein oh le plan ya yuto ya nzambe lozo mona ya ye lozo nzambe azane na bato wana te bandoki na bandoki donc ngana talaka bango bo surtout Sandra Mbuyi ndoki moko bo sorcière ozo na lati blambe Syria alors santo to na ye frère o talaka bato ya onda linga mibale musumila non ngona ngata la bato wana te choqué ezana non c'est un moto bien mikolo ngalinga bato wana te ngalinga bato wana te fena sauveté frère bato so baloba na tuna bato yo kutika mtayo yiba pa na bino nete uzomona mais so ndilo zo ndima mutuma yo besa komba Yesu mon tiko c'est ça mais na tula frère mo yo abalanga yo ndenge dino saka bato na tuna ka frère wana esa na ndaku na yo okolinga mutuma wa ye abimina mwasi na yo abimina bana na bare bon siko pa nozo tika babimana ndako ya Yesu mutu moko ye na ye azu ser moi sakai na ye mutu moko ye na ye te le balukuta pozo mbongo tam de quoi Denis Lessi fais gaffe fais gaffe Denis Lessi nazo biso vérité fais gaffe na âge oza mukolo nanga mais na makofi na beta yo nanu et puis na bonzambe na beta yo tu n'es pas un serviteur de Dieu moto moto ko vidéo mo to loba ndenge escroquer mbongo tala non donc makambo esengana ko escroquer mutumbo et pour ceux qui na TV ozo ba kombo na ngai je suis pas ton ami ozomona za muninga na yote ndingo lo bakwana ozomona Denis ne suis pas ton ami ozomona on n'a pas la même vie balisa pe banati Denis Lessi
balisa pe bana uma mutu mozo tanga ba kombo na yo frère na tela tipango boyo moko mususu na kana ba réseaux sociaux mais mutu na ko betika ba mbatati ozomona moi je suis un ancien militaire de Nélis je suis pas ton ami on n'a pas la même vie na yo le kana ba escroquerie ko mo bokota ba boloko ngana kota ba boloko ti parce que na mutu moko droit na ko na famille moko ya bien na éducation ya bien na tanga ba classe ya bien na école ya bien ozomona ngana kota boloka une fois na Congo pourquoi na lobagango na vanda place mo ba critiquer président ngana ke bete la papa ya Kofi Lisolo pona no vanda na papa ya Kofi papa gbepa moli moné pe mana kimia papa na biso wana ça c'était mon papa moi tono soni marambo belé to lia kana ensemble so bateli bilo fazelanga c'est ça patron ngane tono solaka na français ando comprendre ndé pinga na za musicien moi na mayele be moi na kitoko bo Jean-François vient manger avec moi. Il parlait très bien français, ce monsieur-là. Il est comme ça. Donc ça veut dire que les papas les solo, son anda qu'on a bon annexe, basé dans tout le monde foot la kuna, nous avons des motos renseignement. Tant que Yokiango a bengi na aner, bayo kanga na tant que voyageur coup d'orchestre, au Cameroun, nga bayo kanga, oh il faut l'accès bateau, bando beta masola président. Attends, elle n'a évité. Nasala un mois ya Kofi siko ya yé na poto amo sa batuke bakangi bien na mosa mokonzi akosi ale ba panzango partout na ba musicien ba ale zomona makamba lukuta et puis Denis aya ko lobango na ba réseaux sociaux abima na mosa mokonzi panique ba Kofi mto ba yebisi soki na banane ba yebisi zomona au moins na moko ba sente na muto moko boy makamba lukuta zomona voilà ngamo frère ngamo na soki ba sente ka yayo salioni nous sommes bana ngatani ba obala nous sommes donc ils abatu moko bana boko kosa obetu makama Marcelo solo bia solo bandu kima lisusu ngana ko kima mutute bosangani o adresse nini boye na bino na ndako nanga bobomi na bino nga boke na bino na kufi nanga ngana solo ngana tambola nanga so mzama bi okufa lelo kima liwande yeso kima geliwa apporte na kima geliwa jour no kufa so kokipe frère kokina ngo sok ba bomi esili non mais yo mona yo na kimi États-Unis yo na zongi non c'est pas un serviteur de Dieu ce type là talaka la telina ye fala la take bo lobby ya la ti bongo lelo jiba take bo lobby tout le monde ba lek na so ba créer mo compte ba beti masolo to zo mona ndenge bilambe zo ta pas Kofi azo defana bilamba pa teya ça c'est pas un serviteur de Dieu c'est attache chemise théâtre voilà so vous appelez on soumino mo feste no ki toko il m'a bizarre mais bando koma bilamba donc frère on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est à briser. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses. Enfin, au commis désintéressé de l'homme. N'importe quoi, je ne suis pas ton ami. Voilà. Quelque tourner à Zawadi fait des monde baby ça va via ba jeune fille wana ndé ba mise ba bisa ba via ba jeune fille belé toujours ba plainte belé ngaon intela bimana ngai atanga croix na nzoto na moi si intela bimana ngai atanga croix ne longi boyi bien ba te belé ba sere belé ba kufa ba mise to ba boma bango ba sere belé bokuma ba via mitelingano obota na o mabe ba mise ba baby sabino na mso za pe mise te mazane ndoki voilà ba se belé na ba faux serviteur de Joana voilà ngamoka benganga sonika futa donc a baby sa vie nangai batu bele ba benga ngai masolo tuna si wana il faut bala déjà zo mala ba pexo ko bala te au moins la publicité zangatina basa na bango ya nzambe tes frères ta question était encore quoi tout le monde mazawadi zawadi ya na pexo ko moni zawadi tazo bina bongo a penguité ya na biso a penguité ba baby sinde vie na ye ya onta abande ko yimbela nzambe banda kala est-ce qu'il appelle nzambe déjà photo yeba poso qui appelle nzambe nous senga na sima nzambe au protéger abande ko beta musique nzambe ya na tunité est-ce que ezaki appel nzambe netinga tito yembaka banzema nzambe wana tito te eza appel nzambe yamona batembelanga tongo midi poka ba kokate po nzambe tanga tsoka telemisio ozomona ayebi pazo ke no te osuka nayo motino sokoya eloni sokoya e o déranger yote po bo tembo nayi soka yem ta tindio mais soki ta tindio te oya yepe boye abebi sifina oya po akoisio koyone ba sœur biso to kutana na bango o tali bena sœur bi moi sa vandia mais yimo ka ne ba frère tangi to kenda pas sœur moko o tali moi si frère c'est on attend vandi azuli colonel Tchegboy les puta nyoso efungwami tala mi pende boy frère tangi na moni petit nanga bena kenango laisse maman s'il te plaît bongisa les puta nayo papa chef limbisanga pardon
atelemi yo frère tangi yo mna moto la nzambe ngabi ninganaki thanks banks qu'est-ce qui se passe tu vois son frère tangi comme ça qui passe mon frère faut mon ser wana sera muluba frère faut mon ser wana frère tango atelemi kaka OK liputane koi liputana yi soki eningi ekoya toni libumo do merci s'il te plaît maman tu peux arranger un peu le pain bon c'est liputana papa j'ai limbisanga papa limbis zomola nyosona ba séduction zomola alors ceux qui na benga makité donc on a facilement zomola donc on facilement mais le na benga ma na ko yate déjà ngana maman François to sala 5 ans ndako moko me na kipana ngaite ye pa kipana ngaite pour nzambe mta ipsenga tikena no balaye le lotala ton a respecté bana pe ikomo landa na bana na baninga na ngai ozomona c'est comme ça na bato balanda biso balinga frère JF onction frère JF ezo kota na bandako na bango ezo kota na bavi na bango kombe ba benganga à partir na yo na mo linga mosi nanga à partir na mo kene musala nzamba pambola bino nzamba visiter bino et c'est ka ezangi nzamba bakisa soki mabala ezate nzamba pesa mabala soki kimia ezate nzamba pesa kimia est-ce que ba blocage ezalaki nzamba débloquer na kombo na Jésus Christ amen. Frère, c'est ça. Est-ce qu'il y a un moyen pour récupérer vos Zawadi? Zawadi, voilà, il y a un Zawadi, il faut bomber tout, frère. Avant le bas, stand à Zobina, Bachani ni Nanzoto, moi na bat. Omoni, la Bible sa vie naïe. Ozomona, la Bible sa vie naïe. On se mon bon frère. Kosilikate yokande marwa. Pour quand même à côté de la moto nanzam. Ni d'après moto nanzam comme aboy. Frère, mon quoi yemba. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Mais il m'a après à commission au Brandam Nenzam. Ce qui les coffee des ténèbres. T'es les coffee des ténèbres. Les coffee des ténèbres. A BBC message. Donc, on a tout bazana bongo ba charlatan. Frère, moutou à l'équipe près de la croix. À côté que le lingue moi azalagité. Et quelque chose fait changer kaka. Mon ba chef fungi. Santi pena ke frère, ngaba be nga longi a bonbon. Oh. Biso to le cas hôtel nga hôtel to le cas qui na basi msona kitoko. Na zo vérité. Na master nga César Loboko que je dis bonjour. Oh solo là, l'homme du Saint-Esprit. Mobala maman Judith. Moi na quartier na biso. Ozomona. Ozomona ke to le ka bana basi. Ah bibi on a mo ba bibi Loboko wana. Ngane bi bongo bana mitié ata tetonte. Ndi na mbelaki mona ntuka. Au pied. Tikala kibolumbu devant ye atate tonte JB tala JB osali fete misapi na nzota mwana frère JB nazala bana tongo abanga radiso yango ba est-ce que tension ça va ya yemo po amona que ça ne va pas amona que ba ko tout ça ne va pas pour albaramila muko job nsimbo no tika mokili ya solo ebi na ngana bimsa no kele mawa pour na rappeler mutu pour nzeba soke bimika ka merci na linga yetro na linga JB oh omoni Jidel Jean Didier Loga yimba en orchestre wana ngana ye to ne ko discuter to nga Jidel nga comme c'est chanteur Jidel eza na ndenga mabete eza histoire Jidel bando beta santé na El Paris ayimba rapper na yimba ba loga ba nteneti ba bobongo star na ba santé na ye suko tango tikala ki na poto ba ki na Marie Paul frère sur orchestre biso na ba César Loboko to kute na ye frère ngabi faut que ta mouvement suko soto yimba yazo beta santé mais so bandi ko bina na sente na ngabité à partir de l'ofo yemba yoka te ngabité ya omoni na taille yo fozo micro de lo yona a comité na BCBG et puis surtout zo yemba ngai ye César Loboko te ben bobo to bandi ko bina mais dégâts ozomona siko yes kwa zalaka weranson surtout sa discussion musique ya ko bomona weranson amoni ngajibe ozomona donc c'est pour dire que na contre bato wana te mais quand faut dire la vérité bo muta bongisa Zawadi mec Kalambai abib sa vie mwana wana le lobo nyuso bo mona pona mwana wana bon vouloir yete bo sambelaka pona ye voilà ba mec Kalambai nde il faut nzamba beta bango na ba Moïse Mbiye tala yo homme de Dieu bala raté so bala nani ozana mbongo amaka bana mbongo te ba miyibi na ba mbongo bato
frère ngana ko azizi lombo ba tusi bango ba komi na soza mwana nzamba solo osengelo kote moni yo to sano abana ya ola la boy mutu ko na yo mo papier te ngama futa fait combien de jours mutu ça yiko na afuti yango zo mona siko mutu ça yebo fait papier to ngana zo mona donc parce que nzambe azo telemisa bato ba sunga yo zo mona tant peu ka Belgique au nini peut tout ça rapport na yo c'est vrai ça bana nzambe ba sali sanaka zo mona Chantal Maveka ko tuna bengi été Chantal Maveka yo te tamso de chambre ba bon ça ko tamso na ndako zo mona donc na mutu bazarane lili la rêve na pesi bango mbote wana ba sœur na biso frère zo mona to monde bango prochainement c'est ça bana nzambe ba sali sanaka bon vouloir zawadi te abimana Michael Mbai c'est un démon vous faut bon mamba pa Michael Mbai zo kota Michael Mbai ba démon mona papa Michael Mbai ati pe lunga loka Michael Mbai azo kota Michael Mbai démon nga mama na nga gangela nga au monde fait tilelo je suis pas content c'est ça maman Françoise a silike la nga au monde pas boté la nga biloko vous avez pas battu seulement CP dans côté ça c'est bon vous avez voilà vous avez frère ce qu'on sait le mot CP dans côté le bana frère na CP na CP attends na beaucoup ndima devant pour na ça mukolo na yo mais on va na raison moni Ali Mungala na ça mukolo na ye moni Ali Mungala c'est mon jeune frère ndeko za na yo mais Ali Mungala allo belanga non tes frères fallait aussi la boy. Wow, merci mon frère. Atabu na le bid de moi c'est ça parce que toi Batman Nzambe frère. C'est voilà, alors tous les gars frère amen. Toki na motuna sasuka pour la peto 6 la mission internationale. Alléluia. Parce que nous faisons Penzela. Affaire esprit au Yolobaki na zimo ba. Qui est grâce. Ah esprit, il y a non, et ça dit esprit de tomate et on esprit de bagi Werson, un esprit de la forêt. Alors, on a vu Noël Indiam. Bing Bisson un peu partout. Et Bisson a dit non, frère, lui m'a bé parce que le frère Bossani. J'ai même bien dans la leader, il y a un saranaté, il y a un bohème, tout ça. Tant le bagin n'engouana, tu susu balobi et ça bon, tu vas nous expliquer Bisson. Au moins, bon, bah tu me souviens, bah couper mon soupçon c'est un gars, mais aux hommes de Dieu déjà pour aux côtés de Makambouana. Non, Bisson Tolbaki, est-ce qu'à mourir les alaki, tu remets ma lumière. Aux hommes on a pas dans le monde de la musique le côté zébélé. N'a le monde de mutazo bah que papa m'a fait chanter, mais aux hommes on passe que ténèbres. Mais n'a le qu'on abîma déjà la place ouana. N'a commencé à vérité, n'a son a parti prité. Ma bénéza sur tuninga pour éclaircir les battes. Est-ce que papa m'a fait chanter? Papa m'a dit que ya pas mozo gelengi. Voilà, mutumsa yao popo lipo za faux guitariste. Pas ni pas critiquer guitare so papa wemba. Tam so bagay vérité mogo ba critiquer qui était popo lipo critiquer ata lo ba vérité. Na zangi na Zeiko, na zangi na quartier latin, na PC Mbot. Oh grand frère. Ya poli frère. Non, moni on a dit on reconnaît un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Sotali popo lipo. Hôtel l'atelier à Popolipo, hôtel l'obéli à Popolipo, hôtel l'olingue à Popolipo. C'est un enfant de Dieu tout fait. Bruno Bolingi n'y a simba Bible alléluia. Non. On est à ce qu'on don. M'dala pesi dit don no yango don. Moni Popolipo ndaza wana frère. Soka abina oza maladi. Nazo bango lelo. Soko za maladi Popolipo sambele le obika. Nazo bango lelo. Bokata partout botina Popolipo. Parce que azane loko nzambe ça dit azana nzambe azana nzambe popolo poso kozobela asimbi kabi nzambe limusa maladi yo na kombo na Yesu Christ quelque temps mon robika popolipo popolipo ninga zala wana OK azana domo yemo tamso yebate ti ayibiti peut-être ayibi mwana nzambe nyoso et puis popolipo so asilike liyo oza problème OK ninga zala wana so na silike liyo popolipo ninga zana tamso mama loba tant que pas yebiango aokamwa popo le posoka silike liyo akangeli yo kanda au moins na vino pe comme mobulu ezala mwana na yemoko au moins na vino ko popo le soa lingiyo mo popo le soa lingiyo penda a porter à cœur au moins na vino bongi amen ba nzamba za bon ya poli na so vérité parce que aza nzambe do isa yete nzambe et puis soko bundi si popo lipo oza ba problème o bunsende nzambe eza nango pa eza te aloba alléluia ata yo eza te oloba alléluia eza siko don ya moto frère Jeff yo kendo teya yo kuna yo zala boy
yoko nzambe par même pas doit la diam moi nzambe pas ça même pas de buma ba moi nzambe pas ça beaucoup Paul nzambe permettra bon beaucoup de tam so beaucoup de buma tam so papi gen moko moko na bino titu bomete ko to zo ralar nzambe yango tebi muto mabe na bino po abike bandako mususu ando peksa bino bo titu bomete ko ezo mona nzambe sala bon mona suka muto na va kufa azo on est pas nzambe donc mission les alaki azana bato mabe po so fara bana nzambe pas ba ko no bomaka bango yoka ba reva frère muto nzambe asolola on peut pas ba ndumbe zali mona ndumbe mo zana zana nzambe asala ngo kaka malgré tam so pasa mukili mais nzambe ta permettre ngo tam so point jour a rotea bana na ye a rotea baninga na ye kindumba ngasa kindumba na kindumba talente la kufa tele poso ka yebega on rotea ngote on peut se retrouver tout pas yana papa yote c'est ça ou mutu moza na sida ya pesa bino ba sida mo ya bi to linga mutu yote ko bimana ete pour nos opérations na sentir yete donc nzambe dani donc azana mission na fait partout bato mabe ba ali mo nzambe pas ça c'est ça en fait. C'était quoi la question? Pour nous valider, n'habiter aucune question. Pour nous valider, voilà. Mon azala qui clair. Au moni Weranson frère, Weranson aza esprit. Esprit zali mutu oyo frère. Au moni nzambe ta permettre rango. Wenge le losuke bima frère. Batumi balbaka wenge bima pona jibe. Même à des fois, ngape na lobaka ngo. Mais na lobango côté à leadership, il faut pas comprendre. Parce que mon leader, cause la leader, va forcer à monter. Frère papi, si on a créé le mot frère, au moins on a battu aux huiles, mon tout le monde a chlore, au kangamoto anate, au kangayumo lona. Ngai tout le la vie, ils ont frère papi gain. Ils ont le frère papi gain à yara pananga, n'a fait comme ça, on a une question. Non baby ça. Vous avez fait pas qu'il faut tout n'anga ba question. Faut la respecter frère papi gain. You me topé singa to ça bon yo vanda. Ngalo ko pesa idée. Obité na monyo parce que ça you na ko place notée. Non baby ça. Donc ça veut dire que omoni leader yangwana. Batu mo ba ko se belé simbate pambate lokolo sala orchestre ngozo posa leader et baby. Leader mo za pembeni au bloqué et lokopé et baby. Et ça na ba faire ils ont aussi société na yo mon nous a briller tindeli bosso ça c'est Weranson ça c'est Weranson boka histoire basala wenge na baonde bazala kijiba laite ba tuto ba renya ba rena na wenge wana ba mala makaba bazalate ozomona ba zing zong donc premier soliste même so zing zong docteur zing ale muanga que j'ai dit bonjour ozomona ba ko biso ke nanya zalaki yana Mosaka zalaka intela zalaka Mosaka n'a pas son mot des États-Unis. C'est le seul frère Nandenga bien. Au moni, tout ça on a deux sortes de porte-parole. Tout ça on a porte-parole. Au Bayakana, au senti que Azoya, Azoloba bien, Azopesa, Azopesa programme orchestre, tout ça, tout le coup là, Roger Ngandou, c'est le seul. Tout ça, Misusu, au Bayaka, pour nous amuser galerie, qu'on peut un vrai message, peut mener à comédie, Mosaka. Mosaka, prix Nobel. Roger Ngandou, prix Nobel. Tous les restes des aventuriers. Exception, Moko Bengara Mola. N'a pas besoin de Dadi Mola. Ozomona. On a barrasa Roger Ngandou. Non, ce sont dire Dadi Mola. Donc, ils ont battu pour valeur. Dadi Mola, on a même place na politique. Moi, Dadi Mola, on a la politique. Porte-parole. Il se présente bien, il parle bien. Côté P, on va foutre du roi. Et ça va Mosaka. C'est tout. Les restes, ce sont des aventuriers. Sankara, c'est voilà ça mendiant. Sankara, banani, wana tout bangwate. Bazati. Tu as deux races. Au bayaka ndenga sérieux, Roger Ngandou, Dadi Mola. Au bayaka ndenga ya comédie et ça rappelle qui toko ça va proverbe Mosaka. Mosumsu ba cause la tombe bangote. Au ba bimato la aventurier. Alors revenons au tondo le bas. Au monde dit esprit c'est Wera. Pourquoi? Bien sûr il y a leadership Wera comprenait en JB na so otu ba bima na wenge wana. Obiso to yeba wana bangote ba bandaka wenge. O ba banda wenge o ba bima wana ba 2. Wera na Didi Masela.
ozomona o tout baza wana ba jibe ba Blaise tout ba ya koya ozomona fa ba Dof tout ces gens là ba ya koya mais ce que o jiba bima leader ça c'est Wera Son qui a permis cela pas ko pe ko boya oh jangote yeti a ko pe ko boya po elo na bango mais et puis jibe mora lo bango pour na sala album muto yebisanga na sala album eza Wera donc tout le monde a jiba sala album donc muto andimaka sala album eza Wera au mon esprit. Ça veut dire à talité qui nga Wera te joyo à lumière ne bon salara tant azo bima biso pe to ya c'est grand esprit vous monde à comprendre ba faire ana monde ba faire ça c'est Wera Son ba jipe ba bimi ba Blaise bula ba bimi a do folingi bilamba ça makamna yo kuna do ya ça kana place na ye au finance au esprit à mouvement vous monde mais on a nazo kende la preuve tomba kabwani wana akanaki na presque mutute oguna bakene groupe bimba so tangela ngai et puis bakepe bapanzani botangela nga drumer ya Blaise Bula botangela nga drumer ya Adolphe botangela nga drumer ya Le Makaba botangela nga drumer ya nani ya Jibim Piana Sege aza drumer ya Jibim Piana te Sege azalaka na wenge 4x4 ba petit na bango ba banda ba Sege na bazaka na do be fallait ba côté ja banda ba 4x4 baye banaka déjà to baki petit Seguin petit bampela petit mo mukena ba burumpela bazaka bakana siège a wenge wana déjà jiba tenga so kumba ya udurumero ya bimisi titi na durumero na ete avec na 4 déjà 4x4 uzomona botenga ba durumero na bango dide masela que j'aime beaucoup tenga na durumero na ye botenga nga ba ténoriste na bango bote jibe abimisa Rio so Rio siko na maison mère au comparé na faire au comparé na Jani au comparé na nan tout sous le là Rio c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Rio a quelque chose de Dieu. Zoma anol bakaba polele. Zoma jibe abimisa mutambunda jibe nan. Mais qui n'est pas Wera frère. Ogabaso drumer numéro 1 à Congo, ba otengelo drumer à Wera. Omona chanteur numéro 1 à Congo, ba otengelo chanteur à Wera. Animateur, botenga ba animateur ba misusu wana. Omona, mais omona frère, bandaka ka Wera bimisa Bill Clinton na Cléo, animation pe na Congo pe échanger. Orchestre c'est comment qui il faut na Bill Clinton, faut na Cléo na yo. Même nga mo bon orchestre nanga, na Bill Clinton nanga, na Cléo nanga. Tellement que yemoko papa nanga Kofi ayepa akimi mbango aselipe brigade na mususu wana nani kérosène donc senti bien que non Bill Clinton na Cléo na orchestre tout qui na bongo ça c'est Wera Son grand esprit atalibwe pechane loko biasane ga yangia mazawa mais jiba ko sangote omoni apoze esprit Wera sali loko moko frère tomba na guerre na JB asala album moko ala sa staff a JB lo ami to chobokuta ala sa bango tan guerre na intense jiba ko sangote a esprit a mona o sopa mais Wera j'ai kende bien c'est ça tout le monde a JB frère Wera tout na petit frère solo la bien solo la solo la yo to solo la ni mena suka frère nini amabenga na sali bando lela susu patena uzomona yo bakile oyina muno kwa olobaki yo jibe yo nani yo uzomona oleli suni frère bikito na longwe loka bikito na longwe c'est longwe to kangi bango Wera non wana kala langwe uzomona donc ça dit Wera c'est un esprit frère uzomona na sepela ki na teleke loko mo ya amina ngai ye pas esprit qui va remettre l'homme de 100 ans. Vous mona. L'esprit, il y a esprit. Vous mona. Il y a un coup fait quand même pour le banal. Il pas biqué esprit. Il y a un cadre mais coup fait pour comprendre qu'il te fallait que yenda diriger ma camp. Vous mona. Vous mona. Tant que esprit a créé beaucoup ya. Il y a un monde qui jiba le moi qui wenge bagi ku beta hika po esprit a tika likuna. Donc asami tout à loba na mpela. Fallait ko landa Wera. Pompe la tuna sam na kende wap sama bilanda Wera Vuni même pela tellement qu'elle a un matériel anaki JB mais na suka alaba sama na raison pour bazo ba frappe bazo frère JB na suka pena nini amabenga na sali afukama ekomi na moto pamba omoni tali kolo sute na moto pamba ulungwe sesi wenge sosimati isute ça veut dire que a esprit on est grand esprit à tous qui t'a un esprit
azomona te même na bunzambe ezala na foi ozomona mais jibe alela ni na mabenga na sali ozomona ayamde papa monike frère mboke ningani nanu wana wera son ozomona frère esprit c'est ça l'esprit ata bo gagner il y a l'esprit ayebike to koma place wana donc pas comme place wana ako utiliser même muto yozo saboter abimisier mais pour y azalaka na kati ya couloir mais si ba osango te et bien bato so moyo o sentir no muto za l'esprit mais to tanga yo pas paroles mais pas paroles frère moni pas paroles moni pas paroles grand esprit na so ko so te type wana so abi le loba ndolo ba manzambe o mona yepe azamu yibiti parce que a esprit ben de son grand frère naït ben de son père a esprit ben de son monawa a esprit na zo vérité moni ben de son mo ta be da mamba fali na zo moni ba grand esprit ko parce que lui lipa o mi kitisa yo bengi yuma a esprit a be olia a be bisate ne so wera jibe sala album ayebike ngana ozaka na couloir jibe tango ke petit mpela et petit alema ferré chair de poule voilà comment tu as grandi pour ya olia kaka c'est ça donc à comprendre ya ba ki venanga Kofi a expliqué pourquoi parce que Kofi yangi yemtazala ata yuza na makambo ti yeka fa konza ya makambo zo bébé papa wemba a esprit ata lebna Kester a comme ses collègues sorti dans mouvement beaucoup na des leaders uzumuna umuntu mtesprit pozo nga yazala na course atel pena boy redi a misi paye atel pena boy c'est ça frère mutaza esprit ezate que frère ezate que mutaza esprit aza yuma uyumo kumubunda na eloko no moko kumubunda na bana no moko uzomona neti jiba yimba nzemba biboyo kabana ezali mais tellement que azomona wira bana batutu bazo régner akomo bana musique bazate bo bana bazabambwa so bana musique bazate bana nso bambwa nous sommes siko donc ça veut dire que mututu neti lelo batutu bazo lo bango so moni frère Jef o moni papa Gain o papi Gain o moni nani boy o moni tala clip kitoko voilà bon siko so mutu moral bisiko wana bana frère Jef ifunge na makamba oyemba yo boyon pan rien te yamtema be pour monique ba o say lote yem tando me majim tando me bango o contact bana ba konzi jibe o bon esprit ko lata jibe bon te collègue te non le esprit la sauveté le wera ko type wana type ba kankoi abna nkoi la sauveté c'est une bête wera fait batwa yo kanga jamais jiba ko bana wera to sabo wera so ndimelo jiba lobi c'est comme mon intérêt non la frère la sauveté wera place aza ko alandanga jiba olandanga mais wera ko changer jibe eloko na minute jibe moni jibe tala ka juba pesa na ka mbote umona songo jiba la ngina wera de we jibe totala pasa ku sengela lo bagende bando banga wera na wenge na so fait et puis mututa beta na wenge po jiba ndi po yoka jibe ko ndima yo mais wera soka boyo on kotate majorité bazana mutazo bango wera Kaluji aya en tant que chanteur wera telabi comme animateur et puis comme animateur a sali penzela ba kalujiste ça c'est un esprit ne lebisio ils en ndenga mabete zomana bato jibende asa leader moni jibe bo c'est le logo mon azo binda asa leader et puis l'idée pose à la déjà pour oser la l'idée faut esprit ndima pose à la wana so jiba wera boy au boma moto nayo a changer peu moto tout le monde a changé qui peut faire donc ça veut dire c'est ça ils ont débattu et ça que leader esprit à leadership ezali esprit pe ya différence il y a mutan esprit leadership pour wera pour obimape leader et place moroboy il faut monter à esprit ndima neti wera so tout le monde qui na quartier la tente ozomona vient na Kofi ya ko ndima kalbi bon na moni siko na bimsa na fali frère na pire esprit bino bo landa est-ce que penda oyoki chant ya fali ki buru pela na oyemba otali danse fali ki aleki buru pela obina ozomona otali chant ya babia
otali champ soleil wanga ozomona c'est parce que Kofi andimi na bimselanga Fali Kofi abino bimselanga tanga basuzi bimselanga Suzuki voilà ozomona donc eza bongo donc yum to pona leader ni na ya neti wera tali ya bibo voilà et puis ba comme président so ba boye na bango po yoko kuta biloko na bango bango ba bango to ando yemba ba mako mutu mwa bimsi fa mako na public fa mo ya nzema Victoria batali koko na peni songwana besi boso bo boye on so bon ba boye na bango kaza o te yako za président so ta kuta kisi loko na biso atamsa nga pa lunga un côté no kese mususu donc faut bondi make bandima ki akota wana pourquoi parce que wera esprit wera totala eloko fait que liboso mon pe loko liboso faut na fungola maboko zomona na fungola pardon motema pour côté maboko fungola pété côté là kangala kangala to ba discussion za kaka ba wela yila côté kangala voilà mais côté motema fungola motema eloko kende liboso intel bimana mais ngana za na kata course zomona c'est ça en fait. Voilà, frère, sur la souka, je crois qu'il y a besoin de zonga. À très bientôt tout le monde en absolu. Amen, amen, amen. Na occasion au PCBiso, aussi ceci va te Nzambe apambola bino bana nzambe biso tokotaka ba tant to le ba tokotaka na ba domaine nyonso po to lingi bana nzambe baza na lumière voilà pesa bana nzambe su baza pena na mokili bo disitaka mango ba mission fera leki fali leki be non zomona fait fali ayembara bien fera ayembara bien mais ce que baza na ba capacité à champ mon côté zomona voilà bana ba capacité à champ mon côté et puis kozala et puis na belle voix, na technique de chanter. Faire a une belle voix. Comment ni papa a une belle voix, mais Kester a une technique de chanter. Defao a une technique de chanter. Fali Poupa a une technique de chanter. C'est ça frère. Tu peux avoir une belle voix, mais Oya a une technique de chanter. C'est ça. Donc ça veut dire binono surtout pour ça m'a bien. Moi quand j'ai na Kassab Jacob, elle m'a voulu voir aussi quoi tika biso. Bim ça succès. Bim ça succès les bango tout. C'est ça. Mais so bana ba disomo isa na ngotina. Il y a la belle voix et puis la technique de chanter. Au moins donc ngala ko ba net mutu ko la net ba tomba na academia Burumpela une très belle voix. Au moins mais so samtintu technique de chanter ako ki nebla couleur kitoko abisi fono kitoko azana seno sa kitoko zomona neti so tali mutuloko neti wera za faux chanteur te zomona wera za ne faux chanteur te zomona jibe pas un faux chanteur te jibe une très belle voix zomona mais wera a une technique de chanter so ki dio ba kina nzebo so bambele ba sa dio mais so kande wera vandi na se a jibe on dit matin o kamla wera vandi na se a fere on dit matin zomona mais sikoyo ezaba jeune moko ba bimaki zomona do ba koti na ba orchestre batu misusuté mais so ka ba ke na chana bango pe kinagi toko ba seli ba na bango zomona donc so positivement ko disque ko le ba pona bango côté chant stam susu yokuno leki na chant po betina ba orchestre belé ozana technique de chanter ya Victoria pour kende kuna ozana technique de chanter ya Viva ya Katel mais bon ba sel ba ke ba orchestre wana te voilà tam so ozana ba performance ko leka bango c'est normal mais bango oyo ba sali c'est déjà bon ozomona il y a la technique de chanter na belle voix tu peux avoir une belle voix mais ozana technique de chanter te nous supposons ozana belle voix ça peut être faire ana belle voix ça peut être technique de chanter ba tloka ba jompoi ba tloka ba Eric Tuti ana belle voix et puis ça la technique de chanter batloka ba Babia Ndonga ana belle voix ça la technique de chanter c'est ça technique de chanter et avoir une belle voix vous avez mutu mususu autour nanga soit une belle voix to technique de chanter non presque vous avez ça va voilà et ça musu bazana le 2 vous avez c'est ça musu bazana neti Luciana de Mingongo vous avez Luciana Muyumba il a une très belle voix et puis ça la technique de chanter. Voilà frère aussi ça biso aussi bana nzambe nini bana nzambe nzambe apambola bino biso esika molili ezali to mimaka vérité mais eloko mona ebisa yo talo bakamamba yuma talo ba pe intelaza yuma ba biso ba singa frère c'est choquant non to ba yuma ezali mutu oyo frère amona ka biso nga mokili zoma ni le bakita so girlfriend nga Kofi aza yuma na ndenge nini ça veut dire que yuma eza na t'expliquer comme leadership en esprit donc ya tela ka intérêt na pour yuma moni wera yuma te wera tela papi gena ne loko les caliboso oh bato babeta na OK jazz bando bisabiso loi mbazo sa bango mikolo to na sima malage
ayembi bo le pesi makambo alizali bosa biso dans la sima tolia ando ça bon bon mais quand tu dans la sima Joski mon grand esprit voilà c'est ça ayuma te malaja ayina ngusuzo azano te ayuma tika ibo tambola uzomona bazo sanga frère oui tu as Papi Gen ninga zo na se alors Papi Gen fazala mais c'est ça c'est ça yoga na stade de martyr mais yoga vocal na yo uzomona l'autre pas te ba linge pe bene aza sauté omoni pe marompe kiti non c'est vérité balingi fazala uzomona frère c'est ça grand esprit uzomona donc grand esprit c'est ça ya omoni ke to yuma ne ba ki fe na biso atadi popo li pa lo ba kango abi vieso azala ye na esprit angati ka na JF mais yo telega mamada abi na danseuse oui bula bi na danseuse so mingana danseuse fini wa yumat moi pour moi si obomi cop pour moi si wayuma c'est ça qui yuma et puis muto hôtel kaka bilamba basi luyingi kosala batu mabe wayuma zomona donc mutu pe olanda bisingo mokili olanda yesu te zomona olanda yesu te zomona miso luweko open accident okufi mbala moko okusa pe arrêt cardiaque ozuita ngobonga motema te wayuma okufi na sepelaki mingi na histoire mona okaki ya kulutu na ngai nani Rufu Mutanganga abeta histoire emene na hôpital abude liwa omoni grand esprit abana daite yo liwa mangami na ngosusu za bongo uzumola do abude liwa siko tanga kufi Rufu Mutanganga ya teli na motema ka lobi ya bondo bude liwa même ils ont des fois ba ko fâché c'était beau moni donc alobi donc on se sentait que esprit bude na liwa donc ils ont ndenga mabete donc ça veut dire que oui et puis moni maman nani emenia il s'est préparé tema yebaki ne limamba liwa na suka abongolaki motema frère emenia na profiter pour que ça lolo mutima moti maison pactole bon ngalinga mutima lolo mutima ayumate ana maison pactole ana makambo naye et puis ana Yesu ayumate akokufa lelo akelola c'est ça chef fonge ayumate azana makambo naye agenda kayu asaba nzimu naye ana Yesu uzomona siko c'est ça mais yo siko yo ngasap 5000 10000 ayuma on peut confier auquel fait l'eau voilà yango bana nzambe c'est ça que on bec ba yuma kozala yuma te yumezali otara bisonga mokili okusutuka obeli moi osambela so ezate ozaki diba nzambe azana bino bozala ba yuma te bozala ba tumoko averti ozomona ba le plus violent de bokota lola zala violence na mama nzambe motali ombongo te yeso kufa pona yo nalabaki popo lipa ko sambela la moto de ça de choses ibiko zana nzambe sambela moto mona obika voilà poza ote nzambe kati na yo ba kozo de prière 3 heures de temps zara na ngote 2 heures de temps monter la montre na 30 minutes aux charnel ata 2 secondes à pamba mais aux na Saint-Esprit c'est ça ola lipe kitoko nyamuni yeso ndo baka ta foi t'a sauvé foi non te sauvé zanga te foi na yo tala no mais nil ba comprendre ngote fa pas bingana ko sambelela yo ono bigino te pani po wana no ndimate c'est ça au passer wana logote asambelanga na bikate ya yete ayo est-ce que ça na ndima c'est na ndima fa okoza yo moko pe reneva obio on a combo na Jesus maladie o bude liwa o bude maladie longa nzoto nanga di boyango melaki no melango te di imminent tant souvent milipe qui c'est pour faut melaki mais menga na biki déjà fa o mala pe jumsuba o tempo lipe c'est la foi amen inimika na bakelo moko ngana ibi ba clochard ya mindele frère avec clochard atikela ko sambela te ayebi ne pe Yesu te mais quelque chose pour mon atiki pe ki clochard akomi pe ko sala nini sali bon ko ndima na yo na boyi boki o boni go boki o bude boki na boyi noir na boyi drogue ozomona keluka musaladi na tiki vieux oh nebi frère nanga moko tamsupo yebi shulai moi on avait le soleil le petit shulai mbote shulai ti bomo na shulai wana amela diambati amela masangati shulai nezo so vérité c'est moi mutawe sanga na na shulai meli deux bouteilles à whisky okosi ameli deux jupilaires okosi ameli mongonzo kosi mais esprit shulai vous mona grand esprit
ya omoni ba keso kenda et simbate ay pa wera ba esprit kutani donc pour ya esprit même petit ne tonto azabongo ça basé d'esprit ya omoni ke fait na ba faut que ça l'esprit donc que ça la yumate donc ponga na biga fala melaka masanga te nga fala melaka no pona za la bien ayuma ça yango di na nga bien na vivre bon odi voilà moi je suis fier boyani di na vivre yo ke la poison moi aussi ayuma maintenant zo kufa yo so ayuma yo quel ifelo voilà en tout cas merci de nous avoir suivis bande ko la biso merci bazozonga merci na amen mongala merci na frère na biso Georges Kakoy en tout cas bazozonga malamu amen nga semaine prochaine dans Anabino de tout le temps de chaque instant alléluia allez d'ici là portez-vous bien ba musicien bana bo ça papa pourquoi tu balati voilà bo pas fungola G merci beaucoup allez bye bye quel gars sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpo na beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka mpo bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai sofi nalembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpo na beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka mpo bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antosha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama chokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de